Ale kumanga motema moto yaya. Buyo kaka Kisasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kisasa eleki partout mikolo les abino pardon Jima sala ilo karata kate ya on a bien gayo Jima mokende yo umela bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Umela KMB ko zape te so kuta na check au Vandi. Mbote fidèles téléspectateurs, bienvenue dans le magazine Abino. O emesana ko lobela bino ba réalité les kaka na ville province ya Kinshasa. Batu mingi bakoma soki mutu azali célèbre bazalaka toujours na tendance ya okomisa ye membre de famille na bango to e ba raté pour la nuit. C'est l'équipe partout magazine KNB Tokiti na terrain pour na kosolana ba kinoa ba bisabiso comportement ya batu mingi bazalaka nango soki ayebani na famille moko o eza célèbre ba célébrité baza na famille wana oromona yelo ko aza connaissance na bango azupe kombo ya famille wana non na bango alati yango pendant que azata membre ya famille wana te omona azaki comme ezaki l'électricien Tchakala akomi l'électricien Ngiama l'électricien Abazi o eza kombo na yete yango nto na ba kinoa soki ba trouvera ngo ndenge Namon nango eza sous forme ya flatterie parce que net musicien ministre soit oyebani na ye oboyo kakaye ozupe kombo pesi ndo ya mwana wana ya bilo remoneta ba flatterie en tout cas eza normal te c'est que eza bena soko yeba na batu relation na yo mais eza te quand même que ozo kombo na bango o apporter yango. C'est que c'est la relation donc dans le sens de la relation. Et là vraiment t'es kaka mutu donc à se manifester dans la manière ya bon côté. Eza bien te pour ndeko na bino te famille na yo te. Ozola ta kombo ya famille abatu. Msusu na famille wana ba lien mo ya mabeyo lati kombo wana. Ola ndope. Eza bien te aba complexé. La complexe hein baza lokoso kwa muto yaza ndeko na hotel yoko boto na katsanda kuneza lo junior Katulus yoko mo famille mo na junior Katulus et la famille no te ba makila mo na yote mizalela na kombo na ta relation na boko na place moko mais koko sa te ga hotel yaza ndeko na yo boyebote aza ya quartier batika biloko wala bazaka na kombo na bango moko soko kometa na ndeko na ko mina mbongo yo no mutalibanda ndebo kangama naye uza komona bakote pa naye kuma kombo moko za mabe batika bolandi ndenge bakino ba réagir na micro ya KNB alors conseil biso to repesa kaka na bakino eza boye soki obotama na famille kombo no eza kitanya mavambu tikala tanya mavambu ezate lokwa osala kana Jimmy Mukendi boyebani okoma petanya Mukendi ça ne sert à rien parce que ça la promotion ya famille na ye yo pe luka otombola kombo ya famille na yo parce que lobby na yo oyebi yango te peut-être yo po ozala mutu munene siko kombo na yo wana oyo kunda olata ya batu au moins te ke ozala soni na minute wana pour changer ça ne sert à rien Kinshasa et l'équipe partout. Basi misusu bazalaka na habitude ya kosenga ba camarades ya mibali na bango mbongo sans pour autant mobile na ye azala au courant yango bakinoa bavandaki kimate bapesi ba point de vue na bango. Kinshasa c'est l'équipe partout magazine KNB Tokiti na terrain poto solana bakinoa ba yebisa biso ba genre ya basio bazalaka na comportement ya kosenga camarade to pe ba camarade ya mobali na ye mbongo. Na absence ya mobali na ye ou soit asenga ba camarade mobali ne mbongo mobali na ye ayebite yango tongi to na ba kino soki eza mabeto eza malamu moi si ya mutu okenda kosenga ka mbongo epa na bato veut dire oza komite kana yo moko nzoto na po avec kosenga mbongo na mobali na kolinga pasa ka dépenser ya pamba te akolinga kaka yeba pe nzoto na yo beaucoup pe moi c'est mobali comme ça trouve na kati ya libota famille ko panzana akoki kosenga soki ete ba mesana ndenge bazalaka na mobali na ye na camarade wana ndenge basalelaka
mais normalement ezali bien te pour moi si kozala bisenga senga basi basalaka bongo batika bizaleli wana eza bien te ekisaka valeur ya mama mwasi akozala mandiante te mwasi to mwasi na ngai asengaka camarade na ngai mbongo donc aza nanu mwasi mabe parce que azo bimisa nanu mobali na ye incapable do aza irresponsable donc azokokisa ba besoin na ye te donc aza mwasi moko aza mwasi mabe a partir pe ya kosenga ye de mwasi azalaka faible devant mobali mais chaque jour na pesake alors naza pe na besoin pe nga nazwa pe bénéfice alors koluka pe un jour ye pe azwa pe bénéfice ekozala nini un jour yo nga nakabelaka yo nga pe sikoyo na koluka pe eloko moko intérêt moko epana yo pe nga pe nazwa pe bénéfice bolandi ndenge bakino ba réagir na micro na biso ya KNB. Alors conseil européen ça na basi nyonso o basaka na comportement ya kosenga ba camarade to pe entourage ya mobile na mbongo eza malamu te et puis eza digne te pona mwasi parce que mwasi ya bisenga senga esuka kaka malamu te yaza mobile na yo te mais osenga ka micro nyonso bonjour ye pas la besoin tala yo ko boya donc il faut ko tika ba comportement na pona mwasi aza mutu moko ya valeur aza eloko ya kosaka na ngote Kinshasa et l'équipe partout. Depuis tout il y a dollar et mati na marché d'échange ba produit ya première nécessité pe mati na wenze. Ba kinoa ba pesi ba point de vue na bango. Kinshasa l'équipe partout le magazine KNB to kiti na terrain pour na kosola la ba kinoa à la grand marché ba mekempe ko expliquer biso depuis dollar ils ont mata parce que jusque là nanu etelemi na prix moko fixé ils ont mata kaka du jour au jour donc mekempe ko tuna bango ba biloko to sela ka chaque jour lokola ba biloko akolia o erataka te mutu nyonso aliaka ki onto tuna ba kinoa ceux qui aussi dollar wala ils ont sala bango le côté ou soit bazo constater en ndenge nini eza eloko moko ezo pesa passe makasi dollar et mati ndenge dollar et mati biloko pe mati ozomona biloko et mati par exemple eloko bande kosomba na 100 francs pour le moment ndenge dollar et mati et comme osomba na 150 francs est-ce que eza malamu na mboka na biso moko tozo se retrouver tozo ba paya tokomo dépendre na dollar to dépendre na dollar siko dollar et mata tozane seondeni tango ezokoma na 100 wana biloko pe zomata siko biloko ndenge ezomata wana siko zo to survivre ndenge nini parce que dollar so mati biloko ekite te c'est toujours yo mata mama likambo dollar nde comme likambo dollar vraiment bête la soto 100 000 100 dollars ezalaka te po dollar ndenge mati biloko nyonso peso mata yaya biloko emati makasi to bandaki kosomba cantine neti nga nazoteka plastika cantine à 20 litres ezalaki na 1800 lelo tozoloba cantine ekomi na 2150 soki otyango 2300 bazomona neti ke oexagere baprix bato bazoyeba te ke dollar emati dollar bande mati yaya epuis eza na prix fixe te bamosusu 95 bamosusu 97 bamosusu 80 mais nayebi te soki tozokende wapi yaya koteka eza te exemple kozala banda tongo ti mpo koteki ata mwa 40 000 50 000 na minute ekomi soki mpo oteka 20 000 olikambo eloko 800 francs na magasin oyo ezalaki 800 lelo oyo ekomi 1000 francs libanda soki otie 1100 likolo ya 100 francs bazomona ke otie ata bénéfice ya 2000 francs likolo donc oteka eza te banda dollar emati biloko mpe mati makasi tozoteka te bolandi ndenge bakino balobi na micro ya KNB alors ezosala vraiment bien te kotala que peuple congolais bazo souffrir parce que tosali tant moulai na Kinshasa dollar et matakate ezalaki na to moko très stable oto mesanaki nango plutôt yebaki kasi lelo ba commerçant bazo souffrir parce que ye akokosomba marchandise na elle lelo na to mususu lobi tango ye akuti yango na to mususu esengaki amatisa biloko bato pe moyen basomba eza te nyonso wana ezoboma kaka commerce na ye et puis bato oyo bavivaka na taux du jour bazalaka na baprovision na ndako te basombaka biloko na wenze chaque jour bazosouffrir parce que ayebi ke nasombaka Thomson na ngai 4 na 1000 francs mais lobi aye akuti yango moko na 1000 francs ezosala pasi moyen bato bavivre bien convenablement eza te soki bakonzi bakomeka mpe kokanisa kote wana mpona kobongisela peuple congolais ekozala malamu. Kinshasa et l'équipe partout. KNB sololi na bayombe bayebisa biso soki saki ya loso oyo bapesaka na libala erepresentaka nini.
Tchesa l'équipe partout KNB tokiti na commune ya Njili kwa ko solola na bande ko na biso ba yombe ba yebisa biso tina nini na ba facture na bango soko ba ko bala mwana banga mwasi basenga kaloso boyo ka réponse ba yombe naza muyombe eza ndenge na biso bapesa kaloso pona famille ya papa pe pona noko pe famille ya mama balia bapesa pe makayabu ka to makayabu makayabu wana basengaka yango balelaka na loso soki na niveau mboka batiaka nde na makemba eza ndenge coutume na biso neti na bandundu kuna baliaka fufu basenga bango saka fufu biso saka loso wana tosengaka ndenge olobi ezali coutume na biso tosenga kaka loso te tosenga biloko mingi lokola ngalo soko naza kobalisa mwana na ngai na kokoma saki ya loso wana facture lokola pena biloko mosusu saki ya loso saki ya mungwa biloko mingi alors loso na tosengaka ezali te ke kaka tata mutu akolia yango to bato bakopona bato bakolia yango te wana nde lokuta ezali loso wana ntango tozwi yango libala esili libota yoso ya ngai kolo na mwana ya mwasa na balisi baye tukabuli loso wana na kartu ya makayabu na bamungu na biloko mosusu wana bapesi tukabuli yango libota na ngai yoso mobimba ngana za muyombe oui tosenga ka loso parce que d'abord yoka na libala eza eloko ya esengo eloko ya esengo donc esengo wana esengeli esala elembo wana yango nde ekosala les deux familles na côté ya tata na côté ya mama pote basepela elongo yango wana nde basengaka na kutimi na biso basengaka loso basengaka makayabu basengaka mwa mulangi pe ezala wana parce que esengo wana mwana oyo azokende kokota na libala donc etikali na kati ya les deux familles epesi lokola kindeko wana bazala union penza na kati na bango bolandi bandeko na biso bayombe ndenge bapesi explication ya loso oyo basengaka na ba facture en tout cas loso wana basengaka ezala nango bisengela te mais loso wana basengaka eza coutume na bango basengaka loso na makayabu en tout cas eza nango na bisengela te to bosana ka coutume pe Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner temps tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB rien à dire parce que toza kitoko. Le magazine KNB Kinshasa na biso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Daring Club Motema Pembe ebetaki mercredi na stade de Martyr contre V Club na cadre ya 5e journée ya pleuve. Bozwa ambiance qui avant match. Kinshasa l'équipe partout, tous dans le stade de Martyr et pas Iwa plutôt assister na derby kinois, ils a 5e journée ya phase ya playoff ya foot division 1. C'est vrai que bah Veclubien baza déterminé, bah il m'a même pas baza déterminé parce que bazui coach ya Sika. Biso na KNB to kanisaka eza épreuve de force parce que ibengena autisme ngoma baza bato ba yebani mingi. Lelo nde to koyeba siko nani azo mérité état journée ya likolo parce que ibengesi ba yembela ye ibenge coach mais autisme ayepe alakisa touche oyo azanango. C'est vrai que charge eza mingi na mutu na ye ke na mutu ya Florent parce que Florent ibenge aza sune eloko ya gravité ya ko prouver na ba derby mais ye naza na eloko ya grave ya ko prouver na derby donc to continue na stade total la match peut to kutani Massimo biso en tout cas on a mingi olobate biso ta ba supporter à vita comité na biso da ofana libala imana ba mataba kita
lelo bazozwa bango débord bamata bakita bayebake mamelodi mpe retour kuna kozwa débord toganye bango ibenge azali grand cote mais tosengi na basupporter tozala kimia na kati ya stade totala matiti suka oyo akopola abimi na ndenge abeto boto bepesa eloko batongela biso kitoko na kati ya stade awa mais imana mata kitali kato toganye ye match ya lelo toza sire na bajoueur na biso toza sire na joueur na biso match ya kaka 2-0 bazwa débord biso nde bana veya toye a po imana bazoloba tro veya azoloba na ye te tolika na tere kuna nde imana amona biloko na ye po imana azoloba tro vite azoloba te tobaka kuna na tere biso bana veya imana akoyoka biloko na ye tokoboma veya 2-0 eza kosamba te 2-0 match ya ale yaya tuwe mutaboma bango retour par semaine na kati ya terrain bomi veya te so baza te toganika veya selon na omona ya matika ya 1-0 ya bavoisin bapanike te nde eza na bazwaka 1-0 imana kosambwa toyoki ke balobi ke to bakoganye biso 3-0 mais eloko eza te bana veya boya ebele moko kaka nzombo yango ezotourne likolo biye na ngai yango en tant que président. Na suka ya rencontre wana ba supporter ya Daring Club Motema Pembe pe avec club bapesaki ba point de vue na bango. Topoli bien sûr sur le terrain mais ça et mon ami à l'uni les joueurs n'ont pas que pour prester pas comme il faut ne pas prester. Ce sont des internationaux. Il y a matin est-ce qu'il y a un manengona des rings n'est plus des rings autres et baki. Mais quand il y a des rings, il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés politiques, c'est que des rings sont anéantis pour toujours avec l'MT. Nous devons tout recommencer, revoir toute cette équipe en zéro. Commençant par la comité tir les joueurs. Il y a un, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pour ma casse. Gagner 3-1. Erreur en tout cas, tu as regretté. Recrutement d'abord. Président Oye, Ozobo ya joueur Bayaka, Ozobo Sabiso Mutolokola Ebunga Rosala test. Non, ça, en tout cas, tu regretté mine. Président, Lomola joueur no mususu balia Kamboro bakena ko toke porte na ba président mususu. Na sepeli na côté ya Ibenge. Mais eloko ngana na sepeli te na olinga Ibenge gagner nga mazengale retour. Ata na gagner wa imana na gagner nyoto na olinga kama Ibenge gagner senga mazembe aller retour ko beta aller retour après. Derrière na joueur té. Derrière comme partout, bamindele daba na Congolais. Mi bamindele ba laki. Bakina ba joueur na ba ngobino té bamindele ba kende. Bana ba jité. Batika bino équipe. C'est là qu'on dit en ligne. Dolingi, Chantini, Tamwe. Bolongo botika cette équipe. L'équipe est ba joueur. Force One Service azali côté kaba voiture marque Toyota IST ezali déjà disponible na marché. Bozwa ba détail na élément oyo. KNB kitaki na la zamba playa pona kosolola na eboa lotin pona ba élection ezali organisée au sein ya maison mère. Appelez-moi Monsieur le Président Corneille Nanga. Donc, ce n'est pas pour effrayer les gens, c'est juste pour de partager une partie de mes confrères. Donc, juste pour être au milieu du village, pour mieux de partager le voix de vote, tout ça. Et c'est pour cela que je suis le président pour l'instant. Na social, il y a des candidats. Doyen Ali Mbonda, na Diego Kao. Et dans la discipline, il y a 3 candidats. Il y a Tade, Maïndombe, na Igo Sente. Et dans le 3e poste de chef de répétition, nous avons 2 candidats. Makaba Bikorine
na Olivier Olivada. Au moins ngane naza boye au moins nakoza ta mususu muto aza plus transparent. Ba confrère nyonso o ba tie ba candidaté ezata na moko te to swana na ye. Naza pe puis batutu. Nana contrepartie te. Et puis na sala ngo e salema pona ko aider chef na biso Papi Gakol na plusieurs tâches azalaki nango ko décharger na ba tâches lourdes. Ça va comprendre? Pour faire rafraîchir l'orchestre. Voilà, c'est naza nanga contrepartie te, naza peu pour mototé, naza juste au milieu du village, juste pour bien de partager les confrères, les amis, les collègues. C'est-à-dire que oya koleka yende mutaleki. Babanga bango te. Omoni, omoni maison mère, et ça mouvement munene. Tout ça la ramamba kala, des photos comme mamba sika. On comprend? Tout ça la sociale n'enga bien. On a regretté quand on a commission électorale. Ouais, parce que va déployer ma bé. Et beau déployer, faut battre n'anga pas ça là. Bien beau déployer sans battre n'anga. Et ça la ratin? Bah oui. Faut battre n'anga pas ça là, battre candidat pas ça là. Bien comme la n'anga, masma comme Diego, autant y a combo. Diego, bah autant y combo. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Déployation, c'est la mabongote. Il faut battre n'anga pas ça là. Et ça l'ango élection, il y a politique. Mais tout à fait de l'élection qui est d'arrêt. Au moment de la sociale, il faut créer un bureau. Il faut avoir un nakou, au bureau, je suis secrétaire, je suis engagé, pour la descente. En plus, il faut la maison mère. Banda maison mère et banda. La coste, la ferry, la bille, la célé, tu sur un bouton. Il faut l'enregistrer tout. Non, ça bon, on a doit être. Là, on m'a publié, on a ancien, on m'a dit à mon baby. On a doit être. On a un collègue qui a un prêtre. On a un gars qui a plaisir. Là, déjà, il y a un moment pas tananda, on a checké déjà. Na de la forêt, moko. Na batu tout ba collègue qui n'a rien à voir. KNB. Chez Jimmy Mukendie, qui n'est le qui nyonso, qui n'est le qui partout, qui n'est la belle. Vivre bien chez soi, c'est vivre à Kinshasa, vivre au Congo. Qui n'est le qui partout, boya qui n'est le qui partout. KNB, Jimmy Mukendie. bozalaki ebele mpona kolanda magazine na bino KNB ya mokolo ya lelo ekomi na suka soki bozali na besoin basalela bino bakouture ya malamu ya kitoko adresse eza se moko kima mbangu gagné temps kende na avenue ya la numéro 21 na commune ya Kasavubu na maison Dorcas confection chez Mamie Dorcas Bilema Kinshasa et l'équipe partout.